JNZ está de volta. Temos várias novidades para os seus serviços que você não pode perder. Temos para si impressão de lona, impressão A3, A4 e cartolinas. Personalizamos também t-shirts, lacostas, chávenas, chapéus, coletes e muito mais. Garantimos serviços de qualidades a bom preço à sua disposição. Dentro da JNZ temos ainda mais um estúdio com equipamento completo para casamentos, aniversários, concertos, videoclipe e diversas cerimônias. Estamos localizados no município de Kazenga, Mabor, junto a 1 de junho. Para mais informações visite-nos 952001344 ou ainda para 924-820103. JNZ. Très heureuse de vous avoir devant vos postes téléviseurs. À la micro, c'est la vôtre, la dame d'or Olga Makengo. Derrière la caméra, nous avons Michael Mayola, le grand caméraman du moment. Quant à moi, je vous invite de vous abonner massivement sur notre chaîne qui est JNZ News. Et vous pouvez nous abonner vraiment. Ngai Yayondeko, la dame d'or Olga Makengo, confier biso sala biso confiance, s'abonner kaka na chaîne biso pour que la vraiment déçuté. JNZ, une chaîne de référence, une chaîne éducative. Oui, la biso vraiment ba news moko ya very vraiment. Je profite de cette occasion pour souhaiter spécial 8 mars à toutes les femmes fortes. Vive le 8 mars, fête de la femme. Dans le monde où vous êtes, je profite de cette occasion pour vous souhaiter une très bonne fête à nous, les femmes, partout le monde, là où vous êtes. Et pourquoi pas à ma maman chérie, ma sœur Antoinette, à partir de Kinshasa, bonne fête à toi. Vraiment, au courant de cette émission, comme Ezali jour à ma maman, moi, votre humble servante Olga Makengo, na kozala vraiment nga mon côté naza elongo na ba maman o baza bongo ya église neyo apostolique baye lelo kota la biso na kati ya chaîne biso JNZ News elongo na bango to kolekisa fête na biso a comme eza jour à ba maman pour mona bango balati vraiment kitoko baza na teni ya église o ba ko lakisa symbole ya église na bango biso tozo lekisa vraiment fête à ba maman na plateau na biso ya JNZ News. Baza nanga déjà na plateau nazo yamba déjà ba maman nanga yo. Je salue aussi la grande équipe de JNZ News. Bonjour, boa tarde. Muito boa tarde. Ba mama oye. Oye. Ba mama Ba mama. Alo biesa mukolo na biso yoka sourire nelonga ba mama lelo mutako silika zate. Eza vraiment mukolo na biso. Bolati kitoko ba mama. Obrigada. Na sepeli na bino. Ah, moi petite présentation mama kombo nani. Kombo nangai Lutonadi Makiadi. Lutonadi Makiadi. Et bon mama. Kombo nangai Mama Lando. Mama Lando. Merci beaucoup naza bongo na Mama Lando na Mama Lutonadi Makiadi. Nakati ya plateau na biso. Ba mama nangai boni ba santé na bino. Tozali malamu na kosenga na bino. Et bon mama. Pela você supplica. Nzambe vraiment azwa lokumu. Beti ya lelo le 8 mars. Na bandina mama nanga Lutonadi Makiadi. Et là ça ka vraiment nini pona yo le 8 mars. Le 8 mars. Et sa journée moko kitoko pona ba mama. O yango ba mama basalaka comme émancipation d'une femme angolaise. Et yo kati c'est peli vraiment pour la journée à l'élo ko ya ko rendre bino to kutana to solo là pour la ngomba na ngai ongai na bonde la meilleur apostolique. meilleur apostole. Et bon mama Lando. Ngakumina nga Mama Lando lena naza mokambi ya district Luanda Bay Celeste. Oh, ngapi na sepeli makasi pona kozala longo na bino pour partager longo fête ya lelo ndenge si to bandeki ngo partir ya le premier tozo continuer nango de esengo ya ngwana vraiment. Mama Lando lobi oza encarregada pona bandeko bazolanda biso wana eza portugais elakisi ya dirigeant ya ba mama to mama mokambi ya église néo apostolique
toyebi kuna bozalaka na mabele bino boza na mabele nini biso toza na district ya Luanda Ben Celeste na mabele ya ancien na biso Nzola toza na district kitoko na apôtre nini apôtre na bino wana apôtre Mafu apôtre Mafu yango wana vraiment lelo na plateau na ngana za na ba mama ba wuti na mabele ya apôtre Mafu ya district na bango Nzola ancien na bango Nzola district na bango kitoko baza bo ba mama ya église na apostolique keso oyeli lisusu mama Landu date ya lelo ya le 8 mars elobelaka yo nini donc biso na niveau église tozo fêter pe na niveau ya lisanga ya bana ya Nzambe po mokili ezo fêter na komela masanga na kolia misuni na kosala o esengeli basala pona basepelisa nzoto kasi biso tozomemela ngo na nzela ya molimo po toyebi ke okati ya nzela ya molimo mingi mpe bakobongwa na mokolo ya lelo otona sanza oyo basi mingi mpe bazali kobunga bakoki kozonga na nzela nde yango wana toza na fete monene pa biso tokofetele mars komi bamama ya neo apostolique wana ekozala na Katete le 15 le 16 le 17 ya sanza oyo donc le 15 toza na poko ya mabondeli oyo nyonso bana ba problème oyo nyonso bana ba difficulté donc ekozala lokola journée moko kaka ya mabondeli mpona ba préoccupation oyo bamama bazalaka na yango po mama yende mutabondelaka mama yende mutalelaka donc toza kuna mpona kolela tata Nzambe ayoka souci to pasi ya mama moko na moko nde eza le 15 le 16 ekozala samedi toza na fete monene nde eza tarde musicale ale dimanche tokokanga elongo na apôtre na biso de district akozala elongo na mwasi na ye po tofete elongo jour ya suka fête na biso pe ba mama comme église ya apostolique. Merci beaucoup Maman Landu tolandi vraiment na bokebi bango attend que ba mama ya église néo apostolique bazo fêter na bonzambe bazo fêter le 8 mars lelo mais baza pe na fête na bango eko banda le 15 balobi bakokende na ngomba ya mabondeli donc bango bakolekisa Mars Moulière na bango na mabondeli eza vraiment loko ya kitoko mingi ba mama ya église apostolique olobi oza mokambi ya ba mama kokamba ba mama baza bato ya mitu pasi bato incompréhension okoka kokamba bango ndenge nini donc mama eza passe pour compréhension na biso eza ndenge moko te mais faut amtia munene pour kokamba ba mama yo moko na fo mitsa na esika ya mama pour comprendre ba maninga no ba mama yo soko mitse comme mama te eza la passe pour comprendre ba mama donc kamara bango na bopete malgré mabaku eyaka me faut amtia munene faut koza motema munene mama Lutonadio balobi bozo kende ngomba ya mabondeli kolekisa le 8 mars na bino kuna na église na bino moi ça permis moi si pété ya bon merci beaucoup na motuna opesiba na nossa igreja não temos aquela direito que a mulher pode pregar porque não temos aquela autoridade seja a Bíblia não autorizou que a mulher pode fazer ficar à frente do homem que tem direito de pregar na nossa igreja são nossos apóstolos, nossos diáconos, sacerdotes que têm direito. Como eu sou mais atrás, a cabeça da casa é o homem. É por isso que seguimos o que está escrito na Bíblia. Ce qui n'a pas kosala moi interprétation qui est maman na biso alobi na portugais pour na ba très cher fidèle abonné à JNZ News o bayoka vraiment portugais te alobi boye question nange ezalaki question qui na néa apostolique pe eza permis moi si atea maman alobi boye kolandana na église na bango vraiment eza permis te moi si atea bango balandaka oyo bible loba parce que même na ndako même na église chef eza mobali yende aza mutu donc bango baza kaka ba wagon eza permis te que moi ça tele maliboso mibali atea mama Landu posa d'accord na yango d'accord gabi français te mais na comprendre que ça d'accord ya eza mande mwana donc ndenge toza na kati koyeba ke Nzambe aza mokonzi ya mobali aza mokonzi ya mwasi donc
une église bibelo ba église moi soit à la kimia pas à la nie à côté à te ce qui coûte à comprendre te il est comme la mazonga à tout n'a pas un bail na ndako pour na église azana droite siko so ezali sanga na biso ba mama a tozo autoriser ya kokamba ba mama ya koteya ba mama ya kolaksa ba mama biso to koyekola pa ba mama pa koyekola pa biso toza ensemble tozo partager liloba nzambe kasi soki ezali okati église sangani mibali na basi toza na nguya wana te. Nous continuons tozo continuer car na ba mama na biso mama Lutonadio Makiadi pona basi oyo basi santa kala teke bazana valeur to bazana importance te ezana basi mususu o bakomi koyokisa biso ba mama soni okotala kaka ilateli na ye okendo kotala soki 18h ebeti bazana point moko boye batelemaka balati mabe bazomona lokola bazana valeur te mama ile no koki kopesa biso conseil nini pona bandeko basi wana. Ok, moi si faut que ça nzoto na ye kilo nzoto wana moko teke nzambe oya kela na mokili azanga mobali nzambe ayebi meme tango eleki zalaka na elikia na nzambe na yoke okobala okozwa pe mobali oyo ya yo moko kobebisa nzoto te mpona makambo ya buzoba kotelema kuna mutu nyonso asala oyo alingi eza respecte mpona mwana mutu mpona mwasi abongika na mobali ne moko tina bana pe bazala mobali moko mwasi azalaka na valeur mosusu azalaka na valeur mosusu mais mwasi akomike akende kotelema kuna akena kela pontali azokozela nini ke mobali apeseki yentu kwanza tozokokende wapi na tango na biso biloko wana ezalaka te. Mais pourquoi na tango oyo biloko wana ekomi kozala ezali wapi valeur na yo ozotiango wapi ndenge nini nzambe apesa yo libala na kotambola ya gauche à droite 100% tsanzoto na valeur comme mwasi mobali pe ako respecter mwasi na ye ka mwasi na nga vraiment yeyo penza numéro na nga ya sapatu vraiment nde yango mais ba mususu ayebi valeur ya numéro na yete ya onka mpe na zalaki na ye. Merci beaucoup aneza conseil ya mama na biso Makiadi mama Landu okozanga pe liloba te pona ba jeune fille ndenge tozotambola lelo atanke basi tozoba te ke lobi pe tokokoma ba mama ozomona jeune fille moko azana ya Jean azana ya Martin azana ya Antoine azoyeba valeur na ya bomwasi te conseil nous ezali ni mama. Yeah, ba o bande bizela tuzo senga tutika bizeli wana ko bizeli wana bongisa wata eloko mote po soki o continue bizela o yozo maladi moko egomemelo pasi egomemelo liwa o sali lokote nde ezana tina mingi to iba komi batela po to ibike basi ngile ba komo koma na ba fi wana pona nini vite komo menele lo pasi batu bazolanda ka mbongo mais soko tiki viwana ata commerce o soko zata na 500 shkwanda lo somba paquet emballage o kanga ta bido moko amayo kanga ngona ba chasso kileteka nzamba ko pambola o kanga na mai wana okoko ka uzalaki na 500 mono kuteki pe 1000 kwanza uzalaki na 1000 kwanza mono kuteki 1500 to 2000 ezana tina moko te okende na balabala o lelo zana o lobo zana oyo tozo milukela maladi tozo milukela malédiction o batu wane ozosangisa bantu oyebi milimo na bango te ezande nini bambongo wane ozozwa awa lelo kuna lo bebi te mutu mutasala bambongo na ende nini lo tozo mi bebi sabiso moko tozo longola pe lokuma nzambe okati na biso po ba biso mwasi nzoto ne za temple ya nzambe so tango tozo sala tozo komisa temple ya nzambe na modela ndengwana donki tozo ata na lufuti te tapa ya nzambe. Ba mama oye! Ba mama ye! Ba mama! Lelo ezali lelo tozo continuer na toli. Et pas ba mama pe kotali sa valeur ya mwasi kati na société. Mama na Makiadi. Pona basi oyo bazalaka soki lelo yazoteka eke mobali azosala te. Bakomi komi mona lokola bangonde bakomi ba chef mobali azali susu
valeur te na ndako. Mama Tolino eza nini mpona bamama ya modele wana? Ya mpona mibali bamama oyo baza na mibali na ndako na bana eza volonté ya mobali teke atika bana na ye to atika mwasi asouffrir mais tant moto ezomema biso na bapasi wana kosaka na mobali na yo te kominimize mobali na yo te non brinca con ton marito era homem que estava a construir ou pegar a casa dela, mas as possibilidades, o tempo mudou. Mas a Bíblia está nos dizer que mas haverá muita fome, guerra, terá muita coisa que vai nos acontecer. É isso que estamos a ver no último tempo. Mobile trabalha, vai no trabalho, não tem trabalho. A mulher vai procurar também, quer dizer, para conseguir, está custado. Não pode tirar teu marido e tirar a validade. Sempre o marido ficará sempre a cabeça da casa. Ela que vai pegar a casa. Não há que, meu marido, como hoje não deste nada, não vais comer, não vai fazer assim, não tem palavra. Cuidado, nossas mulheres, nossos filhos, não se mete naqueles lugares. Respeita o marido. É a fonte da casa. Para ter valor. E as crianças ter também valor, graças ao pai, que está a levar aquela barco. Vejamos nela, Deus que sabe. Ela que dá, ela também que recebe. Tenha a paciência com tudo. Deus vai nos dar. Obrigada, mamãe. Mesmo que essas mulheres, mamãe, angalando com expliquemos que na lingala, por na exota la maman qui li mobimba, mutuno so tout azoka portugais, tozo comprendre maman makiadi, azana difficulté à konoba na lingala parce que azangolaise, ayebi mingi portugais, le morona maman na biso landu, yepe angolaise, portugais belé meilleur mais karako défendre. Mouké na lingala pour vendre sika biso ba la dame d'or Olga Makengo tozali ya mwana bunda na rakoyeba lingala. Même question ezongeli mama landu pona basi wana. Yeah, merci. Lokola zote kazo zwa mbongo azotia makelemba mobali azosala te alingi kokitisa yenda komi chef anda. Eza mabe makasi, eza mabe makasi. Mobali kutu balobi ata mobali oya mwana mukie. Ezosenga foto pesa ye respect poni aza mobali. Siko mobali wazake mutu andako na yo. Donc soki azalaki na eloko te na ndimi to ningo kolinga ye. Soki aza na eloko te mobali aza na eloko aza na possibilité ya kokata un cas o te olinga ye te. Mais soko olingaki bokomi na niveau bowanda ko bwana bana seke un jour azalaki nango. Siko yo yokola nzamba zo pamola na sima na yo okoko sakanela ye te. Po ebi kelelo yo mzo kokana na ebi lobi na bino mtayebi onka eza nzambe. Siko tango yozo lisa ye na mutema moko. Tango ozo sala tango kolamba o servir obondeli nzambe apambola yo ozo koka yango apesa pe ye azozanga. Nde tango bozozanga bomoko wana nzambe pe akobakisa akobakisela bino. Siko yo soko omimoni ke yo nde moto ozo koka ye azokoka te o kitisi ye. Nzambe kitisaka bato ba mitombolaka. Nde yango eza na tina tango ozolisa mobali na yo. Donc santi ke ekomi tuku nzamba pambola ndengai na sima na ngande pa bango pe bakobikela po respect mobali ezalaka pa ya mwasi respect mobali ezalaka pa ya mwasi tango zana mobali na ona ndako bato bazobanga ona libanda marke yo ndem tolisa ka mwasi yo ndem tokoka wani makama ndako na bino jamais na libanda ba yeba ke na ndako kuna yo ndem tolisa ka ndako donc eza la seke na bino na kati ya ndako bato bako comprendre que mobali azosala te mais eza tango yo ozo pesa respect bato ba comprendre te que mais bato ba vivaka ndengeni po ba mona ke ndenge bozala mwasi mobali muta ondima te ke mwasi mutalisa mobali po azo pesa mobali ne honneur kamiso ya bato azo latisa ye mona pa biki mobali chemise bien za susute ngapa na zo tikazana sombela ta mwa chemise po tango kolata bimi ba batala mobali ya lando ezana tina te siko obanda koyokisa ye pasi obanda koyokisa ye soni soko sali bongo oyokisa bana na osoni oyokisa penza be pasi
wana eza bongo conseil ya bamama na biso ya église na yo apostolique botofungola matoi toyoka vraiment conseil oyo quel que soit mwasi okoni kote kokomi na niveau ya mbongo nyonso mobali atikali kaka mobali mama na nga landu question oyo eyeli yo lisusu valeur ya mwasi na kati ya église non seulement kaka na église na yo apostolique mais na église nyonso valeur ya mwasi valeur ya mwasi na kati ya église eza vraiment nécessaire po eloko esimbi baéglise maso totali eza basi to basi nde balo basi batongaka te mais bango nde mutu bazosimba vraiment baéglise mais bible ezoyo toza mpe vase moko fraîche donc tokweyaka tondimelaka mbangu tokweyaka mpe mbangu so tokontrole baeglise tokuta basi mutu baza ebele koleka mibali kasi mobali aza na pasi mpona kondimela mais soki andimelaka mbala moko ka biso basi toza bongo te biso basi toza soki kaka iyumaki ngandi wana alobelaki yo mabe oto akabelaki yo eloko ake mpe panza sango kuna na oya so na église na bango te église ekomi etikali so ya nzambe te kasi église ekomi ya bango donc biso basi eza pasi mais tozobundana vraimen tozala basi ya malamu tozala basi ya solo mpo toyeba kozala vraimen basi batongaka ataki baoloba na biso ke totongaka te biso tolingi tobanda otonga sikoyo eyokani question eyepa mama na ngai Makiadi mama tomonaki na ntango ya kala bamama na biso ba 15 ans 16 ans 18 ans omona aza deja na ndako ya libala bomona penza na batan wana mona mwasa kokisi 20 ans 25 ans pa na bango eza mwa pasi pozomona kaka mama azokola na bana na ye okanisa leki na ye mais bana na ye mpona nini babalaki bomwana abandi kobota bomwana sikoyo na ntango oyo mama na ngai tokomi nini ezosalaki basi ya lelo bazwa mabala noki te mpe opesi biso nini esalaki ke na ntango na bino bobala 20 dépend ya famille otango wana bamama baza komona ke kobota eza richesse ya bana mais temps actuel technologie ya ezokochange tomonaki bamama ebele batanga te donc na vie eloko moko te donc azobokola mwana na ndenge na ye naza na bana ebele epai na ye naboti mpenza c'est ça la richesse non moins c'est pas ça mas a riqueza é bom que criança estudou tempo mudou agora a criança é melhor estudar aprender qualquer coisa e para ajudar a família ajudar também outros que faltam esse tempo por isso está vendo que as crianças têm mesmo aquele amor de casar e nascer mas como era aquele tempo já não mas agora vai ver que muitas crianças adultos estão sempre na casa da mamãe como ela meteu qualquer coisa na cabeça de estudo para ela também ajudar o papai e a mãe seja os irmãos que estão a ouvir ela tem aquela força de ajudar toda a família é grande mudança que agora temos pela graça de Deus estão a ajudar as famílias os parentes também Mama Landu question au pesongeli kakayo vamos exact par rapport ya elateli ou bien exact par rapport ya éducation ba fi ya lelo balingi mingi mbongo yango bazobala noki te to eza pona nini eza vice versa misusu bazobala vraiment mais baumela te omona mwana mwasi aza na tranquille kele nandaka mama miso olandeli be mona sabota na ye eloko ezosala biso pasi ezozala biso basi toni komikitisa te toni komikitisa te mwasi omona ake na ndaka libala na ndaka libala aozala na respect na mobali te aozala respect na babokilo te aozala respect na basemeki te po ebi mwende likamukie kaka naza na ndako ya batata na ngai ebi tata na ngai na mama na ngai baa na ndako na bango soki esimbi te nakozonga mpa na biso siko bamama mpe okola bayambaka bana ale ezopesa sikoyo mutu pasi wana ba jeune fille omona lelo jeune fille ana na mwana moko ana ba mibale mais mona azalaka na ndaka mama mpona nini
lele commission qui mutu a kiti so ebukani abwaki bata olokota balokote baki ko peser so baki sala mondeni mais nakalizala ki kiti so ebukani ba resolve masinga batongi yango base so pasuki ba resolve masinga batongi basiono moni base wana ndenge pasuki batongi yango vraiment bien ate ko simba so te pona utamai mais base wana eko simba ta pona utama nguba eko simba ta pona utama manioko bozo sela ka basi yango basan bo sela yango esali peta mula mais base si ba bamba ngo vraiment kaleza ya ko pasuka siko biso lelo ekoma passe wani ni elo se ebukani bo ndenge ebukani fona boaka donc il faut changer maïs comme mobali na so esimbite faut changer mobali musuzu siko mibali pe lelo bakoma songi lokola basi bakoma koyeba makenga mwasi wana sina bima na ye wana pa wana so bima na nga pe sina bima na ye ale bakoma moni siko neti yusu koza kupelemba ale wana pe ngayeba ko mekana chance na siko ndenge bakomi yo ebite me yo kuna pe ba otonga ba olobela yo ke mibali pe bango na bango baloba ale ne bazo sambusa obongo mobali mwa bimelo na serien ezate so moi mobali abimeli mo sande wana ezaka po yesu swa sakanila e po déjà basinaleke ye azaka na ye pete dokozwa no na pete aliye pa ko yaka rapo ye pa ya ko meka chance po ye pa le kanene zela muto ozo o sege asate po yo moko ozo mitsa segete. Est-ce que bozo ka temps ya côté ya ba jeune ya église na bino ba conseil oyo tozalaka na temps ya kopesa ba jeune conseil vraiment te po ba mama na ba jeune vraiment esimbaka vraiment te meto bundanaka soki eza activité ya juventude komona tokosenga tana ba sali bazali polo ba mama pe ba participer ba kamba service ya juventude wana pona balakisa o etalike côté ya basi pona kolakisa mais biso komi ba mama mingi to lakisa na bandeko ya basi o ba yaka na lisanga ya ba mama ko lisanga ya ba mama biso to mona kango ezaka pona ba mama mais ezaka pona ba mama te ezaka pona onyo sozali mwasi mingi mona aza jeune fille mais azoya na lisanga ya ba mama azoye kolande mwasi sokola kanzoto na e azoye kolande mwasi nya koza ina libala o bana babala bazoye kola o nana za libala tazoye kolande ni lobiso kwa za libala ndenge ni fo azalela sikoyo ba o ba kima ka ba ebike ya wale za na mpona ba mama za pona biso te biso ba jeune fille ya ngato ebisa ka ba mama po ba mama petango bazosonga ndako ba benda ka bana na biso matoi misusu ko mona aza mubange aza na mobali te za ne sa kufela na mobali lezo le sanga ba mama makamona zo yokole ya osela mususu ya osela mususu te me akolakisa ngo bana na ye akolakisa ngo ba koko na ye nde yango na tango mususu na likasa lisanga tozo yekola biso pe tozo kilo lakisa pe susu baninga ayango na bano bazaka tsa lisanga bazomitsana bakorali bazomitsana na juventude eza passe po bazala gauche droite mais siko tango ozali banda eza po oningo yoka babotite ya question oyo yesu supa malanga makiadi boti koloba ane bandeli bino bozo kende ko fêter mars mulaire na bino na katete objectif nini ezomema bino kuna na katete objectif kitano je levar para katete é para oração numa montanha. Vamos ir fazer Jesus de nossos filhos e de todo mundo. E é para mim também, da minha casa. Lá, para ir lá, naquela montanha, tem que se preparar. Para ir entregar todos os males, o que fizemos, ou pedir uma boa ligação dentro da casa, ou da nossa igreja, ou dos nossos filhos. Como muita coisa que está aparecendo esse último tempo. É por isso que estamos a entregar tudo nas mãos de Deus. Muita coisa que está aparecendo. Mas nós, como cristãos, não vamos acreditar com isto. Como já está escrito na Bíblia, que vão orar. Mas antes de ir lá, você tem que se preparar. Primeiro, pega a tua oferenda, preparar muito bem e prepara a oração de tudo que você quer pedir. Súplica que tu tens, leva naquela montanha, entrega tudo na mão do Senhor. Ela que sabe tudo, ela que vai nos guiar, ela que vai nos levar, ela que vai nos meter entendimentos, ela que vai tirar todo o mal que está acontecendo.
muita coisa que está a vir, muita fome, guerra, e são as orações para Deus nos ajudar. E aquilo que nós queremos, para aquela montanha estamos ir, vamos levar todas as nossas súplicas às mamães naquela montanha de Catete, aonde que vamos festejar junto com nossos servos. Vamos iniciar dia 15 até dia 17, sábado, teremos a demonstração dos nossos cânticos de cada distrito. Aqui no anda todos, nós todos vamos participar lá, entregar nossa toda súplica naquela montanha. É pouca palavra que nós temos. Obrigada, minha querida mãe Maquiati. Questão que ele pega mamalando, por mamá zoloba mingi português. Oui. Ogo manuela biso pensa na lingala. Objectif ni nezo memabino na montagne na Katete. Comme bana nzambe tozali balandi ya Yesu Kristo. Mbula oyo apote ili biso tema to lema ya mbula oyo. Balobi na biso oração efficace. Donc libondeli oyo esalaka libondeli ya makasi. Nayebi te na lingala so eza mabongo mpo lingala mama mobulu mais na portugais oração efficace. Siko mpona ngai namoni opportunité moko monene mpe ya kitoko kuna kozala na ngomba wana mpo nazosanti ke kuna tokosala vraiment oração efficace wana mpo na ndako nayebi te sosi tosali yango mpo tobondelaka na biso mais ezalaka mwa différent na kobondela ya ngomba mpo kobondela ya ndako tobetaka mabaku ntango nyonso mwana kobetso libaku donc oza na facilité ya kobeta libaku siko ntango ozobondela mwa ozala vraiment okati ya modindo ya mabondeli eza te mais sikoyo okati ya ngomba donc eloko ebeti libaku eza te donc ozose sentir vraiment limpo donc ozosentir que oza préparé oza prêt mpo nosola na nzambe mpona nini mwana aza te na pembeni mobali aza te na pembeni donc eloko ememiso lisumu na sika wana eza te donc siko ntango kobondela ozosentir ke ozobondela directement ke nzambe ayoka yo na bapreoccupation na yo donc okoprépare déjà préoccupation nini oyo ekomema wana esika wana donc okati ya bandako na biso moto ayebi problème nini aza nango esika eyo oza na problème soki mpe ya maladi soki mpe ya kozanga musala to kozanga libala to kozanga eloko boku to kozanga mabota donc yo moko yebi eloko nini oyo yo ozali nango souci ozanga nango posa nzambe anyolela yo okolata préoccupation ya problème wana ndi yango yo okosi dédiquer durant 3 jours wana na kati ya problème wana oyo omemi kuna nde ntango kozonga nde okozwa solution nde okozwa résultat na ndenge si tozwa résultat na baactivité ya ndenge ya bongo se leka déjà na passé eza kaka parti ndambu ya bamama neyo bakokende to eza Luanda mobimba donc wana eza vraiment Luanda mobimba bamama misu bauta na baprovince donc ezala vraiment Luanda mobimba yango wana tokosepela mama nyonso aya kopartage esengo wana elongo na biso ezala mama aza nema apostolique ezala mama aza nema apostolique te anetinga pe nakoki nanga koya obengisinga aza invité Michael Mayolanga bamama neo déjà babengisinga mama nyonso aza invité vraiment mama nyonso aza invité toza na esika ya kubunga te toza na kati ya centre culturel donc eza centre culturel ya l'État oyo eza okati ya cidade ya Katete donc esika tozali donc eza esika ya kubunga te donc eza centre moko eyebani moko eza na kati ya cidade ya Katete esika tozali mama nyonso tu ozala oza nema apostolique ozala oza nema apostolique eza mama nyonso aza invité vraiment mpona esika ndenge wana mpo bamama misu mpo mona aza nema apostolique mais avandi na ye na ndako azobosanake esika ndenge wana mpa tozokende kozwa tozokekitisa mikumba na biso tozonga nde pepele. Merci beaucoup ingénieur Michael Mayola le grand caméraman nga vraiment nazokende Katete ba mama ya néo apostolique ba invité nga
nazokende na compte ya chaîne na biso JNZ News mpona bamama oyo balingaka mpenza koparticipe te na baactivité neti ya bongo oyo bazali nati bamama na kati ya église balingaka koparticipe te nini bosenga mpona bango mama Makiadi toujours tendre de mettre todo o tempo nas orações. Mas é lugar que dizer, aquela que não sabe bem a doutrina nova apostólica, mas é lugar mais importante para se segurar a tua família ou todo mundo dos conhecimentos que está a aparecer nesse tempo. Era melhor chegar lá, se entrega ao Senhor, entrega tudo nas mãos do Senhor, para ela vai te ajudar de tudo que você vai precisar. Seja que não é tudo, vamos dizer que chega lá que fui pedir e não vi. Mas nas bênçãos que ela dá, tudo que pedimos, que ela nos dá, sempre agradecemos. Vai haver grande mudança da tua casa. Deus sempre ajuda. Mama Lando, pour la maman balinga pour participer. Pour la maman balinga pour participer, eza kozanga boyebi. Pour mutu soka zana boyebi, eza participer zanga esika wana. Siko ba mama mingi ba pesa ba raison. Azomona soki ateki te bana ba goliate. Soki ateki te jour moko bana ba goliate. Mais to bosa naka nsabe mtaboko la bana biso. Mama mo tina na mona akufi bapunzie na bana nae. Tozomona uti mama mona aboti bebati kali mai mama akufi. Me bebe wana un jour akokola. Me azana mama te, me akokola. Wanini nzamba zo batela e. Ndenge moko pena biso. Etan izaka ya nzambe. Biso toyebi mukolo tobota makasi yebi mukolo tokufa te. So biso toni kopesa ba raison na ba problème na biso pessoal. Na ebite nzambe so kapesi raison pona biso so kezande ni pona biso. Donc to longola ba raison ba maman to linga ko telema te. To koma makilo to koma ba koka. Lo to telema to kende na fete ya ndengwana ya monene ya lisanga ya bana nzambe. Kokuna ekozala pasi bino na bino bofingana ezala pasi bino na bino bosala na mabepo bozana nzena kati ya molimo bozala na nzoto te me bozala na niveau ya molimo etant ekozala sengo lisanga nde mwana moto na moto abondela pona ba poemi na ye pona ba libota na ye pona ba poemi ya muninga na ye esa esengo mingi esa vraiment na mingi si to mona mingi moto mona bondeli pona mutana kasho moto bana pena kasho abimi si to moni makambo ya mingi ukati ya activité ya ndengwana siko mama tango zana ndako uzopesa rezo ke ngai bana ke ngai soko na tekite ke ngai soko tekite pona 2 jours to pona 3 jours bana na ba okufa te soki ofungoli mutema ke ngai mukolo ana kokende nzambe opambola yo okokoka oyo kotikela bana bakolia okokoka oyo ekosunga opona transport okomesika anda donc eloko ezatina yo kala ne fungola ni mutema nde omona nzambe osalela yo ba mama ba mama viva lelo peneza mukolo na bino wana tozo continuer na ba conseil ba mama nzamba pambola bino posana yambaka bino kana na plateau na ngapona ba conseil ya boye bazwi wapi soki na neyote. Merci beaucoup plateau na biso vraiment za ko pambola mana kwemba ba mama ya église na apostolique bazo continuer ko pesa biso ba conseil bon nga mutu bo inviter nga siko nga pe fona la ten forme neyo so na za ngote na oyate bilambe le belogote donc to wana posa ya biso bato donc to me mande mitema na biso to me mabilambate ba mama ba mama le mkolo na biso balobi samuna kutunga libundu kimameluta nene zola meluta nene samuna kutunga libundu kimameluta nene zola meluta nene mama nova zolana bana ya nzambe zola meluta na mama nova zolana bana ya nzambe zola meluta ne vraiment nzembo lobi ke pona kotonga église eloko eleki nyonso eza bolingo et à mort ndenge mama lobi parce que et à mort
Pour nous vivre bien à libala, bolingo. Pour nous pokola batu bien anda kunayo, bolingo. Pour ingénieur Michael Mayola mba biso na plateau oyo eza bolingo. Dans ça bolingo, toko sali lobote. Yesu pa kufa kikara pona bolingo. Soka zaki na bolingo te, alingara kufa penza pona biso te. Vraiment, nous chutons vers la fin de notre émission. Et ça, le jour a fait, si maman peut bazo kende ko sala, ko fêter quelque part. Mais na bonzambe, dengue ba sonné bandeli. Maman elle na makiadi, to komi vraiment na suka. Ya maté ya na biso. Liloba no asuka ezanini pona ba mama pesa toli hotel linga pe na caméra oyo. Opesi conseil. Et pas ba jeune fille. Au petit conseil pas ba maman. Caméra ezali bosono bazoyoka. Hotel linga penza caméra o. Nazo komona yango penza. OK. Tô muito contente para dia de hoje. E agradecer meu Deus para nos dar a oportunidade para esse dia de hoje. Mamãe, onde que está de pé? Fica de pé. Não pode ir torto e direito. Curva contra curva. Vai direto num caminho só. Da força. Das entrega a Deus. Ela que é nosso guiador. Ela que nos dá tudo para as mamães. Não vai torta. Não vai aonde que quer ir. Cuidado. Prepara a tua casa. Prepara teus filhos. Teu marido. Tu próprio. Pede aqueles que você não conhece. Estão a sofrer essa hora. Entrega essas almas a Deus. Minhas mães, tem que ter boa consciência de praticar o bem, não é para o mal. O mal não vai receber nada, mas entrega. Com aquele que se entregou na cruz por causa de ti e de mim próprio que estou a falar assim, esta hora. Se entrega. Também olha para o futuro, nossas juventudes. Está a precisar ser dignamente, se entregar nas igrejas. Os juventude é o futuro nosso que estamos a confiar. Se entrega a Deus. Se entrega tudo a Deus. Pede que está a precisar. Bate a porta. Deus te abrirá a porta. Vai te dar tudo que tu vai precisar. Se fazerem isto, minha mãe, minha filha, Deus vai nos abençoar. Mas se ir torto direito, vai perder com tudo. Nada de bem, que vai dizer, mas Deus não me ama. Afinal, Ele te ama mesmo. Como não quer escutar os conselhos, vai perder teu caminho. Pequenas palavras que eu tinha para todas as mamães, todas as mães, todos os futuros que estamos a confiar. Anda direito. Deus vai te acrescentar mais dia da tua vida. Obrigada. Muito obrigada, mamãe. Agradecemos. Mamãe Lando, o telelinga câmera até que encarregada da mamãe, até que mamãe mukambi. Le Lopez jour à mamãe. Pesa conseil para mamãe não só en général. Non seulement a église na yo, mais pesa toli para mamãe en général. Caméra el bosona. Yeah, merci vraiment. On a une opportunité oyo ndenge mama na biso otolo bana biso bebi na biso beta porte nde ba ofongolela yo donc tozala bato ya kobeta vraiment porte to beta esa te tokeluka babeku tokeluka bandako ya nganga tokeluka kosimba biloko ezake basimbaka te nde ekolukela biso su makambo ya minene mpe ya mabe makasi kasi tobeta nde porte ya kolo Yesu. Tarde musical das mães, dia 17, vamos ter culto geral com nossos apóstolos, os visitantes também que vão vir cá em Angola. Que Deus nos ajuda a chegada dela, de tudo que vamos fazer lá, que ela vai nos guiar até o fim dessa coisa, dessa meta que estamos a ir fazer para Catete. Tudo entregamos na mão do Senhor. Poucas apetites entregamos nas mãos dele. Muito obrigada. Rapidement, maman, esse programa na Lingala. Programa Bozana Ngo ya Catete. Ndeti na ute koloba déjà na Catete toza
les 15, les 16, les 17. Tout ça, là, on a 3 jours. Maman nous sommes invité. Jeune comme on estime tout ça quand on a posé business tout ça basi tout ça les longo au kati ya molimo poto fêter longo fête ya ba tout ça na mukolo ya liboso yo za les 15 tout ça na poko ya mabondeli donc mukolo wani uzala kaka uzala kaka mukolo pona ba mikumba to uzala dédié kaka pona mabondeli ya moto na moto parce que akoyana ngo kuna na katete. Dès que je suis allé aux samedi, je na fête monene ba chorale ya ndenge na ndenge ekoyemba ekuuta ba epai ne pai to kokanga nde dimanche nde tozana na service ya monene na porte na biso de district akotambola longo na mwasi na ye oya ko ya te donc akate vraiment pour apporter des districts wana a servir sur na tete donc na asi esambala ni asuka a servir ba mama na niveau ndenge wana po kalata zoke na réforme na lingala na ebite retraite OK na retraite kalata zoke na retraite donc journée ni asuka a servir biso na niveau ndenge wana exactement mukolo wana donc soko zate vraiment donc regardez ambiance ndenge wana pe esengwa ndenge wana donc tozana posa biso tozala vraiment ensemble tosobondela makasi po mukolo yango makambe mona na te ekanga biso pona to koma te lisika wana de tosobondela makasi ma mukolo wana tozala vraiment. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de notre émission. Maman qui a dit au Pesselinga Mbote pas 2 ou 3 personnes au Bazolanda ba mama kaka ko pesa mbote pa ba papa te kaka ba mama au pesa mbote pa banani na pesi mbota liboso na mwana na ngai Elizette Bakiadi na tindeli mbote ya makasi na lingaka yo penza mwana na ngai mais na sepeli ndenge bandiko yemba lisusu na chorale. Première chance. Deuxième, mwana na ngai Alida Aliji na bengi yo mama seja forte no coro cantare todo o tempo é a coisa que eu gosto na minha vida, que vamos levar último dia depois de minha caçula que é Uda, deixei lá em casa, que Deus te abençoa. Daqui a pouco vou chegar também, vou transmitir também. Depois vou agradecer aos que nos receberam nesse lugar que estamos, que eles dão mais bênção e bênção nesse lugar. Queremos ver amanhã, era pequeno lugar, amanhã é grande lugar. De louvar teu nome sempre. Obrigada. Merci beaucoup, maman. Okay. Maman Landou, au Pesselinga Mbote, Karapaba maman, 3-4 maman au Bazolanda yo. Oui, maman, merci mingi. Comme maman Mokambi. Mais na pesa liboso Mbote liboso ba maman nyonso église ya apostolique. Ya mi balé na opesa Mbote pona bana na nyonso ya basi. Pona sa maman ya 5 bana ya basi. OK. Donc Mbote na bango makasi. Ya Mbote na Bianca. Ya suka na opesa Mbote pona ba maman nyonso ya libota na ngai nteni ya nzoto. Po mutu pa ke église utaka na famille. OK. Dans bango pe ba ko za dibanda te donc na pesi bango Mbote makasi ba maman nyonso ya libota. Bien, merci beaucoup. Qui commence bien, finit bien. C'est déjà la fin de notre émission. Comme mes amis, moi, ma maman, n'a pas copié Mbote pas ba très fidèle abonné na biso, ba fidèle abonné na biso GNZ. Au bazar yanga motema. Là, je commence par Bella Poupette maman sociale na Kalemba Doge. Yayo yangoana, pourquoi pas ma petite que j'aime beaucoup, Bianca, hein, Mia Bianca du corazon. Yayo yangona, pourquoi pas ma petite sœur chérie Mimi Makengo à partir de Kinshasa, la capitale dans la République démocratique du Congo. Yayo yangoana, et pourquoi pas na Ekarigada Nanga, on a moni Anouchka Wumba. Ba gros bisous na yo, na ba maman nanga boza na plateau, hein? Maman Makiadi na maman Landou et sans oublier la patrona Nassima Kiadi. Ozalakawa, hein? La patrona Nassima Kiadi. Elle nga ki na bonde na bosa na grande sœur propre, ma grande sœur chérie. Francine Ndomba Simo Grosso, ya Kabelo na Kikolo, vraiment ba bonne fête na bino nyonso, ba ebolanda rabiso, bonne fête na ba fidèle abonné nyonso, ba mama nyonso balanda rabiso na JNZ News, et sika bozali, ba gros bisous pour na bino, bon continuer kolanda biso et ko sala bien. Quant à moi je dis déjà
Au revoir, on se retrouve prochainement sur la même chaîne et surtout ne vous trompez pas d'adresse. Adresse Zakaka Moko JNZ News. Kuna okozwa news oyoza nango posta. Quant à moi, je dis déjà au revoir. On se retrouve prochainement. Ciao. Ciao.